Bonjour peuple congolais, tozalaki na mwa coupure moke ya matériel na biso. Lelo ezali le jour J moins 23. Donc oyo tozali kolakela toujours Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila alongwa na kati ya République démocratique du Congo. Yango toza kobelela bandeko nyonso ke munguna amekaki ko atteindre babe masombo po aboma ngai po nalongwa natika komba pe ezali na kati ya bitumba soda ya solo akufaka na champ de bataille. Soda ya solo balukaka ye kaka na embuscade yango wana bomoni tozalaki na mosala makasi lobi na Belgique esengo ezali mingi paske likambo ya mutuya oyo tokendelaki na ya République démocratique du Congo ezalaki concert ebeta te tant que Congo ekozala libéré te. Tant que Congo ekozala na maboko ya baoccupant biso ba résistant combattant tokozala toujours debout. Yango wana bomoni na dernière heure ya mosala oyo esalamaki na Belgique bandeko ya bakombata ya Belgique oyo nazalaki na bango sur place ba tozalaki kopesa na au revoir ba ekoyebisa ngai to comme esika moko bazali na lisolo moko bakosala comme nous on n'était pas concernés baninga na nga bakombata ya France bazalaki un peu éparpillés. Je me suis retrouvé seul devant boulevard là nazalaki kosolana bandeko ya bakombata ya Belgique du coup namonaki ngulupa ya batu à peu près dans les 15 ou 20 je ne sais pas mbala moko babandi kobeta ngai ntango babandi kobeta ngai na tourné nabandi kozongisa bato zobeta na ti na moma moko bamoni ke nazokokwea te naza koresiste babimisi lacrymogène babwakeli nga na miso yango wana bomoni ke nakweyaki babeti nga ku nakwei nazalaki komona lisusu te nakwei likolo ya moto après naye kozwa connaissance ke natikaki voiture na mopanzi mpo na mi protéger yango wana tosengi peuple congolais bozala na découragement te naza vivant na kotika la babin boza na confiance na nga embuscade esalami et si eleki mais boye bakaki réponse ekozalaka kaka même un jour à 100 jours même na République démocratique du Congo mboko toza kobundela tozali communauté kaka ba dégâts oyo atteindre à la personnalité de l'État babe masombo kende kola bino azali awa na bundelaka Congo na bundelaka ngai te na koma mutu wa mbongo ngai na koma boye te nakanisi bomoni bandeko na yango bomoni soué na bango il fallait qu'il va faire traîner ngai parce que ngai nazali parmi ya moko ya ba combattant résistant oyo apesaka ndikisa pe lisese na peuple congolais na ndenge ya musala na biso toyaki mpona kolibere peuple congolais bandeko na ngai nyonso oyo bazali kolanda ngai pe oyo bakolanda video bobanga te tozali bacombattant tozali bato tozali parmi les 8 millions de morts ata bomoni nga na kufi nyonso ekozala kaka mpona Congo ata babeti ngai ndenge balakisi na bavideo na bango nyonso eza mpona Congo ata babuki bamateriel na ngai nayebi ke peuple congolais na ngai na bandeko mosusu bakoluka moyen na kozwa pe transport mosusu oyo akomona ke azali na mawa na biso pe mpona kodeplace bakombata tozengaka mituka toza na eloko te ezali bosalisa ngai mpona bongisa voiture bosalisa ngai mpo makoki ezonga nazonga ndenge nazalaka bobanga te wana ezali esimbi te je me suis sauvé donc oyo asali yango ayebaka yango akozwa percussion même ata na 60 ans c'est ces paroles de Babin mais je les connais pas nayebi bato baattake nga te natikala komona bango te nazalaka na relation na bango te nayebi bango te totikala kosolola te nayelaki mpe bango te nayaki à l'invitation ya bacombattant ya Bruxelles po to annule concert ya ndeko oyo Fally Ipupa po totala makambo ya mboka na biso ndenge kokende le 19 décembre du coup nga nakoti na embuscade nyonso wana nakoti yango na mutu ya Fally Ipupa ye mutu azali responsable soki nabukanaki to nakufaki jour wana na baélément oyo atindaki c'est la deuxième fois eza ko se défier par rapport ya vie personnelle na ngai
wana bozo pesa nga gloire parce que les lots comme on ngai dans les mauvais comme dans les biens etanga makana monde entier pour na bolingo ya Congo yango na sengi na baninga na nga nyonso ba combattant ya France courage ne vous décourage pas parce que Babé est tombé Babé est vivant c'est ça la guerre naïf sakabino tout na ba réunion que la guerre ça sera longue et populaire beaucoup boima imate tous à la ensemble jusqu'à la fin le 19 décembre c'est pas loin onyo se koleka na yango pe bato oyo bazali kosala mabe tokokanga bango na Kisasa pe tokosilisa mayele na bango même ana poto me bozala na bomoko bozala lokola bakombata ya Belgique te oyo bazali kobundisa ngai baninga batelemi basali rien namoni bango nyonso ba maître soki ba bobo donc bazalaki ebele na banoso na bango wana donc ba livraki ngai na maboko ya banguna na remercier bango nyonso na yebi banguna oyo ba parti politique oyo toza kotelemela bazali na sima na yebi ke bazali na sima bazokoluka tete na ngai parce que nazali koloba la vérité donc naza ko empêcher beaucoup de monde pour ba kipe Congo te donc baza ko banga kolia mbongo parce que présence nanga et je na kabango yango wana na sengi na peuple congolais na sengi mingi na peuple congolais na koki ko senga mutu nyonso te mais ceux qui peuple congolais bozali na mawana ngai ndenge ba panzi voiture na koki ko zo voiture mususu te pour mikolo pour na ko déplacer ba combattant pe na ba mission ebele to kenda nango ya combat ezali pour na bino peuple congolais o ya koki ko sunga ngai pour na bongisa voiture wana ameka kosunga ngai a contacter biso na numéro oyo tokobanda kopesa mikolo ekoya po bandeko mususu bameka ko rejoindre nga moko ba mususu bapesa ngai ba félicitations ba mususu bapesa ngai conseil na yuki message ya bandeko ebele ba bengi ngai ba epsinga ba ben courage aux amobali c'est ça un homme qui a beaucoup de valeur il faut toujours balukela e ba battre mais to kolembate bandeko to kende liboso le 19 décembre ça ba signe ya ba signe ya victoire ezali ba signe ke munguna azali ko banga munguna aza ko utiliser to kanisa ki fali azali naître pour na makambo musique c'est un grand collabo ba pesi mbongo et pas Arimova yango azali ko sala ko défier Congo aza ko défier ngai ba bente aza ko défier Congo et les Congolais ne le donnera pas cette chance là toujours que na bango tina suka le 19 décembre ceux qui départ et politique kanambi ki tokotala na biso na mboka wana tokoyeba banani balingaki Congo na banani balingaki Congo o nyonso eza ba preuve que biso on travaille pour l'amour du pays on ne travaille pas pour nous ingeta peuple congolais na ke ko rejoindre baninga bazali esika moko kele poto meka ko sala réunion merci beaucoup na ba soutien batunyo